What have we done? Cuisine Yannick TV, Ndemakamo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Na kacha chaîne à Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Bonsoir, bonjour, ça dépend et écoutez la bino partout besoin mais où est la Cuisine Yannick TV aïe. Avant na bande émission na ngana mukolo ya lelo to ekope sa merci na Seigneur kolala kolamuka eja habitude teza kaka ngolu ya nzambe to moni susu mukolo ya lelo bana mama baba kuku oye toujours maboko likolo ba vrai baboni na nga. J'espère que vous allez bien, moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Bokota to solo là, s'il vous plaît, vous s'abonner, vous commenter, vous aimer, vous partager vidéo par-ci par-là et que ça la bien ma casse. Tout le monde par-ci par-là, murmure et zo circuler pour la mam Sissi là, mais en tout cas balobi que mam Sissi là yende makambalobi meilleur film il y a 2022 et vandi na kati ya SB bokota tosilisi domination na biso tozwa ki fin ya domination. Cuisine Yannick TV azalaka banki te po abomba. Na sali conclusion na memeli bino bande konanga to solo la par rapport ya domination na biso ndenge elekaki. Bana mama bino bolandi film wana ko banda premier épisode tina 9e épisode pour comprendre nini. Wana eza question nazo poser ba oya nga ba vrai. Parce que comme dans le premier épisode, tu comme dans le 9e épisode, bande konangai, nga Cuisine Yannick en tout cas na bimi voilà makambo belé à koleka auto landi auto comprendre on a yena auto partager on a bino ensemble. Tout monde qui na domination wana tout monde qui domination mutazo dominer ezaki Marie-Hélène azala qui ko dominer bande koné nyonso. Même vie à camarade nae bande konanga mukileza akobeba bana mama bokota to sola photo kangama na nzambe ozala na camarade mobo moni ke camarade ana sela ko nyonso camarade ana akabela kwa pesa kwa sombela ko nyonso yobite camarade na ngalinga nga mingi njora ne camarade ana sela ane chance na yo bana mama photo kangama na nzambe mukileza akobeba bokota balobi mama style bisala zone ma toujours ba révélation na ba film bon mona ki 3 films au total déjà bon moni mama na ba révélation en tout cas nzamba pambola mama style bisala ba kisa susu ebela koleka la famille bokota to solo la kota la pe kuna lisusu liwa ya suzi bantu mutu ambuma ki suzi bantu ezalaki Marie-Hélène era bombi suzi bantu suzi akufi atikali na bana mobali amonike na suki na tika na bana Marie-Hélène abito koko tika na bana te tikela nga bana to moni lisusu bandeko na nga foto lukaka nzambe na vie to lukaka nzambe foto priaka même pona bana biso to priaka parce que nzamba monaka partout même oza musika bana no baza musika de pro de loin nzamba protéger nzamba monaka même si na sali banga noir bandeko na nga kotala ke Serge sika kende kuna ayebaki nzambe te pa azalaki na kati ya domination. Serge bana batikani na bango kobeba linda kuna na jeko basali esengele basala bakasi Marie-Hélène ayeba te njoka nde Marie-Hélène na jeko bango na bango bato bakisi bayebi nyonso bazoseka linda za toujours mwana bazoseka linda zokasa ke mama zoyeba te bandeko na ngai omoni oeza délivrance
botali on a 9e nango 9e épisode bana mama bokota bande kwa mama comme si tout monde a que ba chege tout monde ba to mobulu par-ci par-là ma comme si ezanango quartier te ma comme si pesa ba famille base ezana ba famille bomoni gatibi nenga zalaki gatibi acha poudre mabe gatibi langwa mabe à cause ya nini domination. Bande konanga photo kanga mana nzambe photo mi mabana biso na nzela nzambe ba mama na nga ba papa partout bozwami bokola de mission oyo photo luka nzambe a diriger biso a diriger ba foyer na biso ba couple na biso a diriger nyonso a biso parce que so nzamba zate eza capable parce que ceux qui serge sika zala kuna bala mama abandaki ko prier est-ce que likambo linge komela bane j'espère te Inge comme la bane été bana maman et comme li bana po bana bazaki sans protection en Jésus-Christ papa prière raté maman kena bana bazaka na vie mo ba mon vie à lix et en ont bien et ça vie à lix mais pour quelque part physiquement et ça vie à lix spirituel et ça domination beaucoup ta to solo la to solo les a koinda. Tout le monde wana makambo ezokota Serge Nzamba sale ngolu akuta na fleur bangu ameme les révélations bande konanga mibali partout bozwami soki bokuta na fille moboy ayebi pe Nzambe en tout cas ezape bonheur na yo ezape grâce bomoni Serge ebe Nzambe te mais canal bakanga makina na fleur révélation et kota qui na famille na ye tout le monde peut quelque part kuna pe Pierrot pe lisusu kwiti change bas lokola bilamba Pierrot zomona kete ya na biso ko mama kufatike la biso ya gata biso njoka nde ya asela ka ba chance na bango nyonso bambongo bango mo bande ko lia njoka nde za bambongo na bango moko sans le savoir bande kolanga bokota makambo eza vraiment mama na makambo na ba famille makambo ebele zoleka o tozotala na ba film oyo ezaka to ba imagine no eza ba histoire vraie o vraiment zo salama na ba famille tozomona makambo asoma na ba famille yango bazolakisa biso boye po tozwa mayele oyo pena ne komele ote tozo souhaiter komela ote mais tozo souhaiter okangama na Seigneur parce que so okangami na Seigneur eza protection à vie na yo soko kangami na Nzambe za récite ba mama to kangama na Nzambe soki Nzambe te za capable bomoni Pierrot bomoni Omar ndenge basala ki na vie ya Serge bomoni Omar ndenge basala ki na vie ya Serge ba manquer respect yo za mabe balukeli mama tout mais ba ke omona ya Serge azaki na raison yango Marlène abande kolinga bobo na sila te po bazaki na domination na été yango abande ko accepter toujours batika kaka mama via po mama via kutuko maoka va batu bazotambola déjà bakufa spirituellement bakufa mais physiquement na bakufa te zande ba Pierrot bala mama ezaki akoyinda bomoni Pierrot ndenga komaki bomoni Omar ndenga komaki e bongo dia Teresa kuna zolela ipepi na ipepi soki na yebaki soki na yokaki papa lule nde makambo ekomelinga te likola kozanga koyoka kozanga Yesu yango na subi oyo nazana ngo lelo na kobota lisusu te bana nga bake bambongo na ngeke mais Nzamba ko kasana Nzamba mawa asalaka na kibonzambe na ye ayebi nde nini a restauraka encore bota la première ndaku ya Job na deuxième ndaku ya Job nini elekaki na gloire eza deuxième ndaku bana mama tokanga na Nzambe mukile za kobe baba filme oyo eza ba filme moko akosaka na ngote eza ba filme moko soko tala ngo tie mabolongo na sie o prier yo moko tala film oko na calme tala ngo na décence oko comprendre belé o prophète azane ente yo moko mitalobi te o balobeli nga o balobeli ye o balobeli biso eza koyinda ba film vraiment ezo éduquer masse ezo consoler ezo exhorter bana mama bokota to solo la famille parce que mambo tozo mona en tout cas que bien te omoni babi na vie ce qui élévation
balobi soko moni bénédiction eza munene komba na ope eza la munene soko lalo la muki makambo ezobima par-ci par-là mais nzamba bolingo akor aza nzamba kotikala toujours nzambe abatela toujours bana ye tokanga makana nzambe kuizi yani kazala na ebaki te na memele bino kaka to solo la par rapport na conclusion ya domination na biso bino bomoni yango ndenge nini filme wana bosepeli nango bien ndenge nini bokoma na bacommentaire s'il vous plaît botia j'aime ekosala bien openda na s'abonner te s'abonner bocommenter ekosala bien ebongo ya Marie-Hélène pasteur de la foi nzamba pambola parce que na révélation na délivrance na oyo sala qu'il faut la vraiment vrai pasteur lokola pasteur de la foi nzamba pambola on a tous les domaines papa kotala lisusu na ngambu ya Serge kuna ya Marie-Hélène pasi ya Marie-Hélène a toubela kokita lobina confessé ya Marie-Hélène a confessé moi bandi kobela famille pe bazole ba monika te ya zamabe batala susu mbongo wana te ba moneke muntu amemi ba mona ba erreur a conduit famille mobima na échec eza ya Marie-Hélène maman Marie-Hélène nanga star na biso en tout cas merci ebele maman Sila merci pour ponaki Marie-Hélène a ko jouer kaka na domination na sika oyo Marie-Hélène biso a mérité vraiment a mérité ba cadeau a mérité ba fleur ba félicitations ba bravo parce que maman Marie-Hélène ndenge a joué na film ya domination non boza va ba icône to tikala ko kate par-ci par-là maman Marie-Hélène asala ki bazongisa ki boye non baza ba maman baza vraiment ba maman bazo memela biso fier baza maman tozo pesa vraiment beaucoup de respect na Marie-Hélène to tikala ko kate aleka na émission aloba sala boala que ça ba voiture ba mbongo non avant da calme ya maman Marie-Hélène la qui cité que aza yuma ou bien silence na la qui cité sur kinini mais avant da calme ebi eloko salaka à part théâtre aza moi salibala à part théâtre aza moi so ebi nzambe ebi ke wana za musala na ngana salaka na kwa ko jouer na kwa ko jouer na sagesse na kwa ko jouer na kibonzambe parce que tozo ko éduquer masse maman Marie-Hélène nzamba pambola yo abakisa sous connaissance à koleka en tout cas au jouer très bien papa Jeko a tout cas na ekopeso ba merci to mona ki mbongo wana délivrance wana emema ki papa na AVC papa koma ki par terre makamuni en tout échange ki papa AVC et beta ki papa Jeko merci vraiment bon jouer très bien bino nyonso bon jouer ki na film ya domination bana maman Sila bisaluti na bino nyonso ba membre ba onyo to invita ki bravo bon jouer kitoko makasi kotala vraiment kotala batu nyonso ba jouer wana mutakolo la zate mutakotika zate bino nyonso ba bravo to boki bino ba fleur parce que musala obozo sala ezomona na misu biso tozana ba fay na bino biso toza pona ko soutenir bino toza pona ko prier pona bino toza pona ko senga nzambe abakisa susu sagesse intelligence discernement amema bino susu na ba dimension mususu po bo sala susu akoleka obozo sala en tout cas balobi par ailleurs seulement na kati ya binde makambu en tout cas bozo sala makambu ezomona na bala mama bozo sala makambu asomo bozo sala makambu ezomona linda kote linda en tout cas bravo obeta kiango talaka yona papa jekuna kati ya toilette na douche en tout cas la famille bio jouer oh vraiment to mona fitir sila na biso a lobby nzamba pambola bino nyonso apambola bino nyonso bo sali film kitoko balobi meilleur film ya année ya 2022 ezande domination en tout cas maeninga na kapamba te bana mama soki bomoni maeninga ni seke quelque part likambo ezali eza cuisine ya nikitivi mtalobi te par-ci par-là ezolobama cuisine ya nika kwa zala na bankite amemeli pe bino ba vrai ba abonné nanga parce que film wana o mutu na mutatali mutu na mutabimi na o aye
mutu na bimina oaye parce que tozo tala ba film ba théâtre na biso faut ko tala ngo vraiment calme o comprendre bazolo ba nini bazolo ba na biso ni bazote ya nini parce que eko sala vraiment bien bande kona ngai eko sala très bien bana mama bokota bebi ke na minute o mama sila bisalo azate absence na ezo manquer biso ba bakuku nyonso monde entier mama azo manquer biso azana kati ya Dubai azo sala toujours musala na ndenge amisana ko sala to moni ke mama azakuna ma azo penser toujours na baba kuku ba ange na ye nzamba lola apambolo mama sila bisalo a protéger a memo susu na ba dimension mususu to yebi ke ko ya mama tozo de la film mususu ya kitoko akoleka mama bokota to solo bo commenter na otanga ba live na bino na otanga na live na otanga ba commentaire na bino na otanga ba j'aime na bino na otanga onyo tu bozo sala bomoni Serge nzamba lola bravo bo jouer bien Omar Pierre Ndombasi Lule Ipepi bo jouer kitoko mama Flore Bangu Suzy Bantu Michou Lina mama Sila bongo bobo manok non bo jouer bien ba open atang ba kombote bino nyotu bo jouer kitoko bravo ezala mbala sukate ezala pe aliboso te mais ezala toujours ceux qui même s'est invité bino boya kapo bosala toujours kaka boya kitoko akoleka cuisine yanika sepeli ya 3 na ka ko pesa bino ba merci na ko bokela bino ba fleur na kaka koloba na ba vrai ba abonné na ngai tozala toujours branché, tozala toujours aligné malgré absence à Mams bientôt azozonga kin tozozwa susu film ya kitoko 4e film ezoya tozala toujours wana to consommer domination wana ba obatala kite batala pe film ya domination bokozwa bino moko bokoyoka boko comprendre bien que le cuisine Yannick TV Ils ont ça la biso vraiment bien ma casse, ils ont ça la biso bien ma casse. Na pesi vraiment ba merci na bino nyonso bojoa ki na domination. En tout cas boende ka feza la mama Teresa, ba merci na mama Via ojoa ki kitoko. Tomoni ba mama Via, tomoni ba Marlène, tomoni ba mama Teresa. En tout cas bojouer bien ba mama basi a kilo basi a poids basi ba tonda njoto. En tout cas boza vraiment na be expérience. Ba doublir na bino ba zate pe ko zalaka te zakaka bino fobo zalaka kaka bino fobo zalaka basi a kilo basi a poids en tout cas kitoko makasi ba vrai ba wangande kona lela bino ya trop ba mama nyonso o balanda ka be émission na par-ci par-là na lela bino ya trop tout le temps na lobaka je vous love ba abonné na nga ba vrai na nga je vous love ba kuku nyonso monde entier je vous love ba oya ba kuku nyonso ya mama Sila Bisal bande kona nga de pro de loin je vous love na lela bino ya trop na ko pesa merci na ba nyonso ba kolanda émission à lelo partout bozwami oyo pena na s'abonner te ceux qui za première fois s'abonner pour rater to recevoir encore des émissions kitoko cuisine Yannick afinga kate apesa kaka conseil et o azana ngo a partager kango toujours ensemble avec vous yango na meme libino et super na memeli bino super émission na mkolo alilo na pokwa ekosala bino bien na ba onyo tu ba koyoka ngo ba j'aime ba commentaire ba cœur ekosala bien na pesi merci na bino nyonso ba oyangande ko ba famille ba ndeko nyonso merci beaucoup que Dieu vous bénisse à la prochaine que Dieu vous bénisse à la prochaine bye bye Lomba bitumba na ngai nzambe alola lomba bitumba na ngai nzambe alola lomba bitumba na ngai kosi na yuda lomba bitumba na ngai nzambe alola